Oui, il bosse en dos et et comme un moment moro boyé à stopper qui comme basser parce que basser ba comme reconnaît des tensions mususu et na stopper qui ngo ane ko embaso basser te comme ka prière ici et aloyer lelo ba vandisi o kaka liboso beaucoup na pasteur mususu paye assemblée pona yo opesi ba identité siko uta et tout au baluki okei mais on n'est pas linga ko pesa pe batute Abanda ko embaso basser te alo embaso basser te vraiment mon temps hein. Congo Température TV. Et Bélier n'a pas beaucoup d'options à bêter. Beaucoup d'options à bêter, c'est des choses aux alas. Tous les bandiments, tous les amen, amen, au bémio qui n'ont pas abîmé. Amen, amen, au baluko qui n'est pas abîmé. Tous les bandiments bon. Koyo kato, si quand l'église n'a pas qui le bientôt me le savait, mais la coca, t'es aux amants. Congo Température TV. Ah. Moi, Nana, Eliane, sort Roya Betel en 2017. 2017. Oui, 2017. Elle Betel en 2017. Congo Température TV. Depuis que nous avons l'église, pasteur va parler net. Nous avons les canards un peu moins boé. Moi, c'est un peu bataille, moi, c'est ma vie en cause. Il est bisangaï. On va boya. Congo Température TV. Avec soyez prière. Minga bando ya retard abando bima pe avant d'autres qu'à l'église avec ce prière ici il y a baluka qui azala no ko remarquable té donc ça ka ba clip ba ye oyo wana ye oyo ba poussa ma musuto ye mala banzembo ye oyo donc ça ba clip wana mais moi na combien moi église ici on comprend que moi yo li pas ça moi je bi quand des ala raté Congo Température TV au côté la té bêté les an habillement ma Chicago. Et ça bien maman be makasi. Te wana meza ko côté la té. Bete na ba protocole sur ba haute taille ba sala biso o. Na biso on est mpe ko bongisa ba fit so pe ko bebisa na ebité. Muto ko soit haute taille mama tisi ba mami talon ye wana zo beta ba to liboso kende bo azonga. Ye bisanga. Siko yo motongo na mo no protocole wana la teli mabe. Ngasko to no ya boye na lati na mabe ozongisa ngai. Net na ona zonga na ngate. Aka na chip na boye no zonga te. Mon atier botelelanga Congo Température ya maman Rosette et la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour jeune à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Yaya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Flat Hotel Rosette 1, Flat Hotel Rosette 1, Rosette 2. Bana poto, bana mokili mobimba. Vacancière. Ah, tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Yoso sakana na mikili. Okuta na ngwawa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris, to Bruxelles, to États-Unis. Ah, oyaka na bilamba to valise na yo. Yoso okuta na ngwawa. Groupe électrogène industriel local à l'entreprise ya minene bana poto en tout cas a kozala décité contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyoso awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona ba réalisation na ezala te Flat Hotel Rosette 1 Flat Hotel Rosette 1 Rosette 2. Voilà, bonjour et bonsoir. Ça dépend ya Air Ozolanda biso en direct à Congo Température. Ça dépend ya Air Ozolanda. Moi na mungala Dorcas Boloko la branché à Balobi moi Sambinga en direct il y a Congo Température. Voilà, un grand merci à Papa Bouvik Maswa, merci à Guilhem Paka les garçons en couleur. Merci à Papine Kin na kati à Lyon Balobi porte-monnaie de Dieu. Merci à Johnny Nzal la 4 saison à 4 à Paris wana camarade à Batouananyo yo. Merci à Christian Benabe, merci à Igor Mitumotema, Denise et Fabiano, merci à Ia Willy Moucheni, les codes mondial. Bon retour à Yo Philippe Otoun, Nakata Suisse, Wana. Merci aussi à Lazare, c'est Grand Juif, Nakata Lausanne. Merci à Richie Kapinda
R9 Nakati à Paris wana. Un grand merci aussi à Chadron qui dit Square derrière la caméra. Merci à Christian Kendo Base au Sim Belarabi sur Marmounios à Congo température. Merci Nayo. Voilà biso tozaka toujours na sima ya actualité na sima wa Marambo eza koleka selo ba biloro eza koleka mama pasteur Moïse Mbi. Malgré tout que ba lobi biso nyo sonarata na banda kutokomi ba servante na ba serviteur to komi ko ba donc ami tenga pe moto batuma boko. Batu babika ko ba malade faut babika nyoso faut babika donc mutu comme pasteur na ndenge na yo comme prophétesse na ndenge na yo makamune yango voilà bon moni dossier pasteur Moïse Mbi na niveau ekomeli na justice longwe justice et na top Congo yango ekomi na Molière na émission ya babola toujours comprendre ce que toujours kende wapi est-ce que le pasteur Moïse Mbi akoya to akoyate est-ce que pasteur Moïse Mbi akozala kaka na biso mama est-ce que pasteur Moïse Mbi akozala kaka na biso na kinya to akimi na poto pona libela voilà na ndenge ya ba recherche na nga dimanche tozala ki bongo na église ya pasteur Moïse Mbi moyen ko filmer zala ki te parce que ba teki ba policier ebele ba boya ki batu ba filmer ba boya ki vraiment ba policier parce que ba ki ba biso to ko ya wana pona ko zo ba nouvelle to yeba que ceux qui réussir réellement église et shit ezate batu bazaka ka bataki ba policier ebele donc moyen au filmer kuna na kati Bethel ezala quitté naza la sœur moko na plateau na ngazali bongo sœur à Bethel mais sœur à Longwa to ebite pourquoi à Longwa tozane na kombo ya Mavi Kosi oyo wapi tozobeta masolo Chardin Discord fungola caméra batu ba moni na biso sœur ya cité Bethel na kombo ya Mavi Kosi nazo pesa déjà bonjour Mavi Kosi bonjour Dorcas moi c'est Mbenga mwana mongala na landa yo bébé so moi ya biso ba baluba mimi monga malgré tout nkologa mutakaliste mais ça va ke ba ba su bien tout dans bala ya beta mamto elia to beta musique. Voilà, tout ça bon on a ma vie aussi azali bongo sœur ya cité Bethel oh tout ça développement mususu na ma vie. Boni d'abord santé. Oui bien maman boni opé. On peine ça très bien mais au bande ko travailler peine internet même moment to mo sauter. Non. Avec l'internet mon beleke moi belé bi kende bizo ngana mélanger na ma classe donc lien avant mon mutu na préférence c'est ça non ça moko après na kota su mo mususu. Voilà ma vie aussi ngai Dorcas na ebioza moko ya ba to cité Bethel o ba prière kuna rumela pe kuna sala pe ba ne mais à un moment on a bengu na mambo etali affaire ya Moïse Mbi e bisina ko bi olongwa oko eza biso d'abord pourquoi olongwa non nga mako olongwa Bethel ça nga ma Bethel te mapena longwa no ni neskaza kina mo yolo na Bethel avec moi pembele te mo na longwa yolo na comme na ma campagne non parce que ma campagne na moi Bethel donc et comme vraiment moi trajet olam capable jour so ces até donc ta moi okende ezate ta so mi cheche notre so mbitembe mingi karambe c'est pour cela mais nga ma Bethel nenga ma Bethel mais église na on est base voilà ma vie aussi ma vie on va répondre il y a que qui a quitté boto ça nini biso ba luba to comme le roi bino bangala donc c'est que fait donc tellement c'est mitakaliste to kuna bangala to ko mara le roi bino de bolobara souka voilà ma vie aussi to ko ta directement dans l'actualité ma vie aussi na oyo zeko se passer na cité Bethel je crois que yebi oui na yebi est-ce que vous savez biso yeba ki Eliane wana po yo d'abord le na nini non nga tiki Bethel ba 2018 ba 2018 19 si je trompe pas 18 19 est-ce que yeba ki Eliane oui na yeba ki aza sœur ya kala bané déjà umela kuna aya ba 2010 tout banda début à église to aye kokuta yo kuna et Belia na ba yokuta so ba Bethel ba yokuta so na ba Bethel c'est déjà tozala tozala so bandimo tozala so amen obemi okeno pa abino amen obali koke pa abino biso tozala bandimi ya bongo koyoka te otikala l'église nani ayeki lobi atombola mosaka mela koka te biso tozala mambona te Eliane yango ayaka na nini mwana na Eliane so roya Bethel na ba 2017 aya Bethel na 2017 relation na ye ezaka nde na pasteur boyebaka relation na ye non relation moko te azaka sœur église azaka sœur église ando prier na Bethel c'est tout après na yo moni makambo na album oyo ya ye oyo ndenge basala ba clip na boss Eric Mandala et tout nde expose moi en plaire on comprend ça moi dimanche on comprend que moi le ngete avec moi figurant on comprend que moi non yeyo avant d'année moi ndenge a venir na moi porte mon bewana bano tia liboso to nsima te Bethel ba jeune fille avant d'aller liboso ça ba papa mi balé ba maman ba jeune fille avant d'aller ba jeune fille nsima
Pourquoi tu as une jeune fille libosoté? Non, elle a été bisoté. Elle a été bisoté qui m'a bé quoi. Parce que sauté moi un peu sexy, on a bika biso ba fille on peut gagner to lingaka. Moi mon lit monto yera on a be église yo bika mon mo yo tenter. Au souhaiter ki de kanga loketo. Et moi kola mo be silim de chez Kenda ki moi catch, we bika mke mais pas biso beteza comme combat, mais akadi meza combat. Donc landa mutabundisa yo. Mi misko za ra liboso yo bika biso pe kade to boka mababa sango. Bo puye moi liboso de ba longola ba boka biso na sima. Merci beaucoup à Guilhem Pak. Ça veut dire que nous avons comprendre c'est à bord à moi, basser à les tout bon à basser quoi. Ouais, on voit qu'il en a pasteur Moïse. Équiparaté pour les yeux. Parce que ils ont célibataire, qui pété. Oh, célibataire. Toi, papier élection, toi, boire quand papier ça on débattait comme la maman zo boire quand yo motali, elle n'a voté le 14. Oh, te faire comprendre bisine ba iba Holanda yo, au bazar branché c'est quoi on dirait qu'à Congo température. Bobo Karabassin ndengeni. Dorcas église pas célibataire dans ndengeni. Moi mon ngala boli bassemblé bere moi mon ngala boka bassin te. Mutu nyesa tout ngola kazo bima na ndako. Ngondo sali coiffure no boy. Po balula yo n'est pas parce que lo mbongo lo biso sa sous tissage mususu. Parce que to ngoye église. Bébé que no yemo église pasteur ba bala na été. Na ko ele kanga pe mo boye, moi serve batala, moi serve ma vie cause. Yebisa ngai. Ko boya. C'est comme si vous vendez dans la église, pasteur Azara na moi cité boye baraka pasteur Moïse Azara na film quelqu'un Azara na ye à part au babotana moi na toyebi ke biso nyo sera bakabwana boye baraka film ro boye na église. Non le kuta mabete koko c'est la mutuli comme oyebi ke za na mabe non malgré tout raison musa na biso ba polémique ke zongi o mais no ninga mabete na yebara na moi cité toyeba te to suspecter peut-être to yoka pété. Est-ce que na bureau na ya banda pe ko yamba ba sœur? Oui, il bosse en deux sœur et comme un moment moro boye à stopper qui quoi sœur parce que sœur ba comme aucune tension mususu et na stopper qui ngo ane ko ba sœur te comme ka prière ici ezaloye lelo ba vandisio kaka liboso okute na pasteur mususu pa ye asambeli pona yo opesi ba identité siko uta et tout au baluko kei mais on n'est pas linga ko pesa pe batute. Abanda ko embasu ba sœur te ando embasu ba sœur te suis vraiment mon temps hein et suis vraiment sœur musu banda ko tenter ba sœur ba ki ndeba to ba ki proche na ye to ba banda utaka libanda bandimi simple ba ya kama ba na bula pasteur non bandimi simple pe mususu wa ko yazani munzimi abike non faut na kutana président pasteur soit mercredi faut na kutana pasteur mercredi tongo ya lati soutien mo mkia tomboli nas tongo kaka alati mo ship mo beli koloka libanda yo yebi kaka tongo zo loba bazo tunu makamama oyeli nini boyeboy ya zo loba ka misuka boy amonika lio zo kende na bano no nga panze église veme na stopper mambona stopper mo yamba sote. Mais les lots mambo tozo ka ya Eliane kitoko o azaki bon pe seria cité Betel ko le bakazaki na makangu na pasteur Boudimbié banda ko mabomi bali est-ce que boye ba ko pe na rata église aussi spectacle yango pe non l'église vraiment toyo ki yangote to suspecta ngote deux fois route non moi na avec soyez prière minga bando ya retard abando bima pe avant d'autres qu'à l'église avec ce prière ici il y a baluka qui azala no ko remarquable té donc ça ka ba clip ba ye oyo wana ye oyo ba poussa pa musuto ye mala banzembo ye oyo donc ça ba clip wana même moi na combien moi église ici on comprend que moi yo li pas ça moi je bi quand des ala raté yo bi ka ba fina so le qu'est-ce que moi ba ye bi moi doka c'est moi doka qui to moi sambinga et yo ye bi ko boka moi ba so bi ke bandali yangai si ko bachakaka oui bien te chroniqueuse mo bedorcas et ça là ka nescope komeye ne peut komeye église moi si la tikali moi en retard mais on église va suspecter li kangu li bimilisa la bolizo ni siboy mais baraté jamais bon wanda pe kokoko nani jamais batika la kutu pété donc bazaki na bisika na bango ene téléphone pe comment nango le téléphone de comment nango allo za wapi yo bika mundelo mambasa mundele zongi ça so ma système testo na so comme lettre bois qui piu au tin na lopango wana fuka ba téléphone ba problème ba cauchemar botiki soute boye na Facebook vraiment parce que so na batango na biso tango kala wana to yebe so ka tango bokia so Instagram et ba ni pardon cauchemar voilà ma vie aussi aux autres ba bien ba to ba so na biso ba zo c'est plutôt qui ne penga lingi li solango to beta penza malembe ba to ba na biso va comprendre qui est Eliane et puis qui est pasteur Moïse Ndi.
ma vie aussi boye baka Eliane te bonda ko mona azo kota azo bima mais le lo mambo ekomi que pasteur Moïse Mbi et Marana Eliane. Excusez-moi. Neti premièrement pour nangai donc quand le bon moi c'est le bon on t'a vu nangai papi mbo même rotonge sengara moi c'est bah tu vas comprendre été et de tout cela non le quoi battu vraiment Muntu le quoi ngana bimana Dorcas na tu remplace le mobile mais aux lesbiennes té bon dans les lesbiennes té na tseka pour muto basakili comme songo par la zone été de mobile nangai tout ça là naï atindela Dorcas ba vidéo et tout mais faut y ben so ba jeune fille to ça ba mi bali moko te biso ba fille to alukuta moi vidéo moko sengela que des 4 mbongo na poto ozo tambwisa ngo kaka ke Belgique ke Londres ke Paris encore pe poto to kende te ba lobezaka mukie boso ba yebani yo sale bongo mso konsoni atindela Dorcas mais pas Dorcas te et que quoi pas Cynthia Wadol plus que star yebisa ngai atali we petit ki pas filo à la taille guitare hein maman yebisangai to botala bon donc so finalement nga sakana biso bimana fia be manana ba bloka ne salini bu ezo etamboli tellement na yo moko mutu o comprend que a personnalité na kende ko beba te fona sundo la bere lo moko be fona pesa ngo makam ya ba pesa makam te le bon on ta film be succès patient pardon Eliane Kitoko o yo zo luka succès passe Eliane te tout na lisusu maman nanga c'est ça passe c'est que mais ça passe donc oh Eliane c'est ça tout Eliane zo luka succès te luka succès luka ma buzz parfois le ko loba non maman clip rota la monde entier et si la quitter maman oh dobina ki busa pi pati to bina ngo susu Mami nozolo bana. L'autre za système anini au saline le côté. Yo pe ba pesa yo. Nata mutu tombola kiti sogini. Boto bina mamboto bina ba 2 minini. Mikoto bina simba kiti. Siko yebisangai. Okoluka pe base na yo. Po ena mutu moko te tozonga no batu mama. Batindelo pe futa mutakalo ko sa assembla te. Donc batindelo pe mitakalo zala na téléphone. Mutu mosoko so pe ba cauchemar. Mon doit recevoir cauchemar, ça le cauchemar, mais au tel cas comme ça, bimane pe na ma vie. Yo mo povona be ke moya na ngana tina biloko na ye abimana ma vie. Oko publio to akara na famille, na za bande ko tout batu balanda nga ba yokanga. Soko tu biso to so batu na banzambe tango. To sala ngote to ba mo kia personnalité wana. Sikoyo na vandi un pasteur. Azui kaka publier po eloko ngoza spécial o bien ndeni. Voilà. Et c'est spécial te battre là bas. On le bras me souhaite pardon la samedi. Elle était battue la moi basa sima et basa baza basi ma oyo vraiment na ebisi o net mo sinzambe so ratem na biso ye mabe yule zo e bomai siko ba telemi karaboye ba publier ka Eliane pour a gagner nini to ki ne pas to zonge pai et to solo malo kwa batna nenga se a gagner nini mais parce que Eliane a bi atindela kaka ye mo parce te mutaza téléphone Eliane ça la ngwa zata a pesa papa mo le téléphone na fongola ba WhatsApp passé longtemps 1 mois assez longtemps 1 mois total ba conversation ba comme so mobile mto comme ka mobile mo na via comme les Moïse Mbi tout tika ba blog wan so mobile ko te likangu pour no sa bolingo batama batika lo tombole te balakisa te ka ye oneye tout là ya loba j'adore discarato les gars bon ouais. Merci beaucoup à maman Rosette la fleur d'amour. Tout ça pour mon magie aussi. Je vous rappelle hein, Aza vraiment ba fio yo ba sala pe combo na internet mais ba tika na bango ba benda ko ni kara ni ba lubaka ba boya ba problème ba ki parle souté. Donc aye kara pona ngai. Akomani na cité bête c'est te bije pese pa ndaka ni pasteur amoni ba serwa de kebe. On non ye bisoso na ndaka na yemba ngolo Elia ne azo yemba. Bon ta ba ndaka nga oh ça va j'ai moi c'est bien ben mulubana oh ya pardon atika pardon yo sumura loba mama voilà figo yo e boye ba rapper Eliane Kitoko na fiancé moro na kata église te aye banate to ye ba na fiancé na te boye ba na mobilité aye ka sera koti abimi to ye ba na mutu te boye ba na mutu te ata frère moko boye na ni to yebare na mutu te mama azala na mutu te rara kota bimi yo za na fiancé sur l'état de mutaka la liste ne za de pas mutu moko bo atera biso lo bana njambe yo za na fiancé na église ata yo moko fiancé on a mutaka liste parle ça va cauchemar et on aussi ka panza caméra
Pour internet eza nango église te eza bete to internet so mayele bonbon pa bino zelo leka papa nani wana pa mama nani a internet. Voilà, mais nandingue tout le monde fait une vidéo à faire Mireille Moka. Faire Mireille Moka tu es baquillé. Mais tu es pas des superstars il y a Vodacom. Tu es comme on est tout comme attaché de presse il y a Moïse. Mais quand landa ba message na Instagram na alobi ba bandara ko vivre kala mais déjà ba kabwana. Est-ce que yo bino pe boyeba quand on arrête de dire que c'est Rwanda abandara ko vivre na pasteur Moïse Mbi. Yo connais na bisote maman. Bisoto e barati. Biloko ne banate basala mamna bango en coucou to ba ko lieb lo ba ba moni tonzi te ko mesenga ba bakisela ba ba yepa na biso bato to yeba kesika ba pelisa ki moto te esika ba chaki makala te esika ba bandaki wenza gambela te mais biso kaka to ye wana obolia ndambo botika ndambo bata yo mo na bino we ba attaché de presse. To yebi attaché de presse simple ayaka na prière et tout. To yebete ke ba na relation musu ya cesse ba relation mo bima pe kasi ko banda kala na bazala wa. Ezala te ba relation na e yebana te to yeba bonka ba sœur sorte bolo ba makambo e arobala o bazo boya na sa mutema et jamais obala ngai te et jamais mais non na sa mutema abala kana bilo la mutakaliste ko bosa de ba nuit de no stolo bani déjà bo balade oh oboti bosa ba vidéo mo yo sali vidéo ba sali la vidéo te yo ben faut papa ça lo vidéo te ma vie oh internet c'est église te c'est église qui est côté pour internet oyebi ko tout là batu mabe te yana tout là batu mabe te to lo bakara neve te to pesa ka makam ndeka to mesa no pesa makambo mais to pesa ndenga malonga ndenga malamu do ser banda ja ko bimana e magoto bozo bani ro bala e pasteur ro bala zo boya na e te baka ba déjà marié na page na e oyebi ici abala déjà bo mona na mobali to fiancé maman bato musuna za babala ba États-Unis basaka ba manage ba oui club bakendaka na restaurant mo besongolo mpakala akope plus ba système indela yeli bino bo kanga miswe okangi miswe fuka machalo boko kanyo sala ko kolela mo yebi mambo zo sala nyeso to ka biloko ka ba lukuta ngo yango lukuta liste po lo so fo chango liste mutaka liste lukuta liste biloba liste. Voilà. Oh là là, bah tu peux comprendre, tout qui est malembe. Dans le but émission, tout ça dans biso choté, tout qui est vraiment malembe parce que tout ça belé tout la vérité et pas faire ma vie parce qu'il y a des moko ya ba tout, oh ba longo na cité Bethel. Mais mambo nyonso ndenge er pasteur Moïse Mbia comment qui pasteur. Des fois pe na kata YouTube papa ba on pa ya ka o ya botié. Écoutez ma bête nga depuis na commencer milana na mona papa ba monter. Papa bon ya ka. Non na mona été. Non na mona papa te. Maman pe non maman ndeka na ebisa ko te dodo na nga na prière wana na sambeli na sito balo baka amen na simbisa kinanga na mbona nga transport moto yambanga na ndako na sima wana na tikate be lende ba roye ba bloko ende fo yeba po yeba ndeko tikala ende fo yeba makambo wana po ene mtaza mikolo ena na top yem tabeta ki basa so la so basa cheba non so ba alukute voilà, mais ningi pasteur Moïse Mbi akangi ba baziste les qui na kangi ba baziste pasteur Moïse Mbi ko lobake ba vidéo ya ba faire rebelle ya mutaka les gens en carte téléphone ya les ga pasteur yo ko lo bani na carte téléphone ya baziste wan ko lo bani bo so bazaki na basi na bango yo bandeni so bando bimana bango ebe église nezala wana église ezaka munene église eza munene mutu aza leader na ndenge na ye mutu pa kongolaka mabonza aza leader na ndenge na ye na olingi mpona ebiki na mo lichocho mabonza na ozaka mwa sante ebendama wana paster mpo oyeba te wana kamera kacheta otya na misu na biso mpo oyebaki lichocho $100 ebimi bakoza be banani wana baziste wana bana bakangu na bo bazalaki wana ebike nalinga mbai na soko oyemba esalanga bachar de poule soko obeta guides oyebi biso basi tozala bafaçon moko boye tozalaka moso olinga mbai po mbala betaka ye olinga mbai na po afinga nga kitoko so ofinga esalanga bi omona mosi kitoko tali vima mutu mobi o mobali no banzo okamo mobali na ye boso ndo bima na bango bamonika berane comme na suka to na choite to kitisela ngo kolo masolo mais ndenge pour moi pasteur Moïse Mbi est-ce qu'il est vraiment coupable de mambo il y a na lobi ko longo le ba zemi alinga depuis âge de 17 ans oyebi ke kolongwa na ozemi eloko ya liboso ezala na biso moko to nzima yo moza d'accord yangani na batana na zemi te toke na bato oyebi ke na kina lelo fi nyonso tout arriva Moïse Mbi so ano célibataire barevaka lipato elela pa na ngai yanga nazwi ngingo yo kenga na makasi oke kolongolisa nga
obala te ndako vide na gombe wana ya mboka makelele so na mokie ekozaka bandeke piu ya ozwi zemi bakanyo na liboko elia ni longola kaka ya elia ata mwana mutuka te aza na eloko te na bijou te botata bafoto na kala ata na quartier moto ekokata bilamba anango te sikoyo azwi zemi mabongo zoso na famille ka elipa na ntongo ya 200 mais suka likutu oyebi te mso liaka lipapa mokafuli yango bika nokelia mwa malewa noke mwa nini mwa ngwasu mwana omena ya siko ozuze mamoezi mbiye amemi na makasi ya biso olongola en plus ize moko te 3e neti nga kutata ndenge baje isifika abeta kaka na otika te ya ye abeta kaka ya abeta ki ata meka ata utalatela ki okasha se meka na meka ki kaka daya na otika te siko nga na zi 3 bords il est bon mais mon roi ndeke c'est passé à moi ya docteur ya église ya lukuta basa no bolingo ba ser ba yeba te bo kolongola zemba ser bolko ba yeba pourquoi oh luka yeba ngote oh so zemi on ande so zemi moko zemi ngiza kwa preuve na été mama azu zemi bino lungwate na obota to kaya kimi so bimeta na TV na zemi ça se comprend zaki na no za zemi na ye c'est comme ça on mindele ba de wa bimisa demi wana eto zela no elia na bota mwana ya zemi ba pauvre to beta maso ba pauvre ya bano ba mona na teska balongo peut-être oyebite ata kirati monte na ndako bombongo tilelo ezo attends pardon pour visalier ba règle les bimé maman a régler na miso nani yo kende kuna longo likale so moni makile bimé mutala ta pantalon makasa pe mangwetse on be règle na pantalon pe mbesimba to vanda ti 18h na église o église 11h ti 18h règle ozaka mkem que changer ban jeni ko mami OK que changer mami no sara na mo sa senye makile yo makile de sala olongoli mwanze mimoko boye basali obiente siko makila nde bima ya vivre e biksa mutu te rosa trop moté balongolo zemi biente susa libumu ya libumu ya makambu libumu eza makambu rosimba te c'est archi faux nga boisian vraiment mais comment on a dossier on est comme DG papa Molière oyo avocat na pe ba betier masasi famille peut baza menacer ba bazo ko menacer bango batango ba baza kaka bande kwa Moïse Mbi yo ba menacer bango nonu pona likamunini bilo mtu boza dossier wana dossier na maboko na mitu ele na lokwa plenia po mtu so fundi mtu ya ezalaka bilo esudu mso so chroniqueur onde bakanela biso par-ci par-là bafu batikela comme sous convocation na mbata mutu ngatikela convocation monio abandi suko se plaigner o doka so kanelanga yo tamajunda ebike so ba monio beko bakangiyo bon mena so par rapport ani to sala mamlo to tanga ba classe ya to zonga vraiment na bande l'école to lo bakate to zaka pour mutu te contre mutu te mutu akotomba libanga bia sali sumu te nani nande bazana nanga linga mwana 15 te nde bazawana bon ba ujana bane babimisa bango bon ni surtout kane bazana ba potana wana na lorota te batema to tomba libanga to bamba boso ba ebili sumu te so ba rozala oh utika mama pamba na mais est-ce que dossier on a niveau écomélie tu aurais pas besoin parce que Moïse Mbi azonga parce que pourquoi tu sikoyo azo garder car silence azo réagir te mutama ele te ya ngana adage mo baloba na pa vie na ngabi ma vie solo ba kimara solo ba kimara nanu so kimie oke musika ton royokela ngo onyati makolo mais d'abord c'est nini okimaki supe so kimaki tenge so ka you les oe bomé ba kangalo kwa Moïse Mbi ba mbwete yo ye ça bien te ya mo panza tumso luka ba mona osko soda ngwete ki fa kimanani te on est logique yo se mito so côté on sani non non luka raison yo no ya maluku ira kimine tia kimine ta kenda ka ndobe ta concert je crois son nzamba sungi ako yam so courant semaine jeudi entre vendredi 0 za deneki andobe ta concert na ba clip ne mususu mais ya non l'état c'est question l'état non d'abord so plein yo funda mutakanga non mutu pona mezi d'accueil ba yeba non likambo si c'est vrai ça l'état te boto to benga quel l'état to benga eponi yo de mama botima ndo pesa komone l'état to za ba komoteka ma vie d'or kapesa l'état te poni pa kuna ndesuki ça nzambe likolo l'état na se donc soit il faut se représenter na oyo batu bazolo banaye tout ala qui s'appelle oyayi ala qui s'appelle oyayi ya plein pe bakangaka plein pe bakangaka so pour sambi bien te malobale bandi ta ba kangayo na personnalité mutu na dignité mutu oyo zo kitisa likambo eza bongo te to sala bongo te ma chère siko na yo mozo mona ne likambo o il y a na lobi eza conseiller to eza solo te
nayebi te so babima oui biso toza bato mosusu tobima na bope matonge chez Nadia na kati ya Milouze balobi salon matonge chez Nadia siko wapi ba perike ya kitoko eze salama ba manzara kitoko bazo kanga pe ba meche ya bien donc na salon matonge chez Nadia na Milouze. Un grand merci à maman Yolande Dikando, merci aussi à papa Gilbert Ndongala et maman Rosie Sita balobi wana papa nanga maman nanga bato bazonga na internet donc mo baloko tanga penza quoi on a pensé à parents ou à adoptanga minga rolobeza te tozo ngela bongo maviko si tozo ngano na biso pe ba fille lelo to roma ko yana ba église pour na contempler ba pasteur habillement na biso ça ressource bien te romo na sert azo kende église chaque dimanche to moi même na mangembo ouais chaque dimanche talon moulai moi nini ba satika moi ndamba sa boy ka pop abima ka danger asara ba fa c'est liboso mon pasteur a mon na romo te ke biso ba tozo tenter ba pasteur oui et surtout maman ta qu'on église ta kan internet so et ba film sunde ba zabo ba kima ko boka matalon na temba kima ba boyisa ngwasuma a profiter ka internet c'est ça pour faire point et potone makambo donc nambo kona te zala ka potone makambo tous les filles à moi et l'on na poto tous les filles à moi ya tous les filles sur les États-Unis mikolopende ko makambo fi ba boka makambo les États-Unis bakabaka to bana Paris bakosa abiso les États-Unis ne ya kanoki pour te mettre calage à air wana ba memo na mbongo si connaît si biso ba fille au moins tout sur internet même sur de ça c'est l'émission boy akipe no salaire te babilo so te ba salaire ya e futa no nda kuté te futa te et so monaka ka belo mo be fe no nda ko otabaleki bazali mso sala musala na yo boka ba violon boka ba violon mabanga ba ya wili musheni code mondial code mboka asanga te ke mo petit na ngai na ndenge mo ya bien ya libanga batu musile baza boye ebikete ngana internet za boye na yela nanga kopesa bassin numéro ne ba fichara wana a communauté ka au moment tout le monde ndele na PV maman no ya na février la calculer de février bongwami maman no ya na mars yebisanga ba biloko bongo ata yo moko biso mo pe ba fito za esambu seli yo mona ba mibali pe ko bala biso ndenge nini komi o licheli bakisili donc mo bala ko mpo bala yo famille no va sale ngamona osuma masanga ya mas ba ko ça kala bloko ezalate mandala la ka wa longi na e mais siko o lelo te mamnde koma ta ba finde ba ya na internet ta ba finde ba ya na église mutu mususu abiyema na yetongo bima na ndaku na bino obiki na lati lati lima betongo lata mabe ya miso esumuka poto yo lati po batala yo o lati po attirer bato o lati mutu muso lata pa bima propre lati ne pas bima ne propre na mesana mutu muso lata matana lati bo mama ne na bio ponga be defo zala na sali suki na bi suki fe bende na su plante mususu nem ko na naturel bo bi suki na sali mo naturel na kabelo fe bende na susu ya rose morbo ya makasi ezalanga nango sikoso na yebi modèle rose la rose wana makasite na bandi na tindeli nani photo na tindeli nani photo na tindeli ya jili na tindeli ya malweka na tindeli ya nwana siko yebisanga bato soto na otinda wana ebi mitema batute po bo pende bazala bongo na msa bonde bakemba ne ba yebi ma mbiso to salaka bebi ke to wana bo pe ba moko te ba mi balete bebi ke petsa ki ba ko ba désariste basi ba ko ba désariste basa ma désar ya makasi basi ba koma siko yebisa ngai ton yo linga mo mbala to li mo chadra ki gaso swag yebisa ngai ala mo discours mo $100 na e so maman parfait na mo $80 mo $20 na 20 mo be yebisa ngai siko yo fi mo be ma vie kosi wana batata songolo pakala so chala ki aba mitakaliste ne bele na téléphone yebisanga otsi comme vendarabu jamais oh ça yo te papa même ça te pesque ezati ka za bongo na lobby kaka mutu ba sorane azana été elle aurait lobby kaka et non comme exemple oui voilà ma vie on va tellement mais on a venu mon bon bien dire au pesa ngape conseil oui maman ça conseil faut to pesa na ba conseil maman photo yebaka oko lisa vraiment bongo na maman fuso loba ba fille à lelo tozo e bâti surtout mingi ya internet au moins jeune fille bi que non ça les mise fatika ma belle polele il fatika mi pende polele il faut la t'habiller maman oh muto hôtel attirer c'est quoi après ba ton rapporter bon publier bino to comme olela olela nini nde toke na botta so yi émission tabou so ki botabu so yi sa tabou wana mutu mo rosa avec sa position so to avec si position bongo asuka position no ka yo lakisa ki wana e banzo otambola po
leke pas songolo pakala oluki ka te emsu mutu mobe munene a déranger ngai fona sala nini na bima na ye posa nini ezongisa bo voilà mais bino pena cité bete to mona ba maman mikolo wana bakangaka matambala na mutu mais bino ba jeune fille pourquoi bokangaka te biema bino pesa bien te na bete on meza ko côté la te bete les ana biema ma be chikabo eza biema ma be makasi te on meza ko côté la te bete na ba protocole suba autre ba sala biso o na biso on me ko bongisa ba fite so ba ko bebisa na ebité muto ko soit hot style mama tisi ba mami talon ye wana zo beta ba to liboso akende bazonga yebisanga siko yo motongo na mona no protocole on la teli mabe ngasko to no ya boye na lati na mabe ozongisa ngai net nga na zonga na ngate akana chip na boye no zonga te ovandika liboso ya na zweta maka wana yo boka basent yo boki basanga na boka trompe na zweta maka wana biso maza bon na bete les abongo ma maman batu vraiment balatara bien ba jeune fille ba ne la télé malonga te na bete ya malonga ta mukete na ba protocole bako pexana yo na ebiso te ko wani so ba ko tenter ka pasteur kaka ezui maman ezui ma pene bine belé ma vie kosi de abimana bango ebele nga na église mana ebiso ko na ebisa ki nga na église meza kana sambeli na ki abimana na bango ebele o ba mitakalise po ke batesu le journée mercredi o ka sulo na po ka peso lo mo boezali po meza ka lwa bakoti do e ka lwa yaya mikolo lekite otali mwana susi pe ba publier mikolo boze belé no esili tembo ko boma mabala to zonga pa ba parents bozela abele ke Moïse Mbia koti mambo yebe ka mingi te o publier ça mo bulu ndi o mona rai aza mo salibala aza marié oui lui des hommes mariés Aza mère de 2 enfants, surtout bien 3, bien 2. Aza marié vraiment. Oh, yo ça zo côté la grand frère na ligne réputation be baté. Te côté la grand frère n'était hôtel oh neti tala neti biloko bo lokona 20 bonebi ke dodo muto sale mabe emsunde ko mon roboy. De kono sale mabe fona ke nona lukano nde kono sa dorkas mabe. Faut to bokanga nde kona tunye yeah, tu vas d'abord me soucier. Au salaire l'autre c'est pas la note. T'es qui chasse n'est sauté possible. Donc tu as créé, il y a trop vendre cabo deux donc on a quand tu as na bosso caméra bo. To salaire l'or moro bonne bi solo on fait pesi makambo. Eh pesi pe makambo mais ngana to vendre bo to bi ke ah mon ami monde qui ne prison boy. Bisom tout créer loko wana. Ce que to bakangi ba toza ba preuve. Faut bakanga no bango baloba e nanya zo tinda bango. Po ba bi mwana soso. So que zo avimba so mama na zana se. C'est que après moi ça simana bango botinda po ba tusipene baleka ba biso dorcas finga sore ngamo orobenga ngamo naza webi ke na oleka na finga ba okotisa ngate oui mais comment on appelle bango bazaki bato bazaki proche na Moïse Mbi peut-être que Moïse le pasteur anda ko tinda ba encadrer basi na yeza na ngope po tebi ke neti mtam tout grand frère na 5 mibali azana 6 basi plutôt nazo encadré Dorcas yo encadré nga bo Charlène encadré nga bo Gloria encadré nga Astrid encadré to e ba na biso pesa na ngo te ya Congo si beba na ngo kala te ba Gloria nezala su te ba tse yo mo mikala ba renya su ba mikala ba koma ki fonde ne bango nyoso tout ba mo musala ezata mo ele ga su te oh ya to comprendre que mokile koma mabe Congo la koma mutema mabe moko boye o dinga ngo te ya nga unazabi na roze msuna ba misat nem suna betelo msuka moko na tele misoro eloko wana apesa nenge lote me yo yebika identité eloko wana mais na se ya be polete donc zo bambola zo épauler voilà ma vie aussi to kombi ya biso ko chité mais message nous repese na pasteur na la caméra pasteur na Moïse Mbi même sur le roi d'église na ye message nous repese na ye ta la caméra na ta la vraiment caméra on est benda beauté ba beauté wala manga benda beauté be sout moi za lo mo na ke sangise lo ngino benda na beauté te net nga vraiment et tant que conseil on repese sa pasteur Moïse papa ba ki me rappelle on musika te po mo kilezo lo ba okimi po nga na yebi ke papa ke neki tournage na ba concert na azala ki nango to tchanga okimi kasi po to comme ça ra ki to pe comme plier bazé belé ba to ba lo bokimi to comme ça ra okimi papa zonga na mabele na yo mabele mami zonga na mboka na yo yaka oza ba avocat na yo la fille pas en ba avocat na ye ba samba to yeba dikamongo eza nini po omona subwe o aza sunelo mo babimaki na ye to ka tonka point barre to ka tonka point pour internet et comme ça na so tali nini na nga na ebisio kana
nebe ba mongo nde bazaki na biloko ba mikila ko laksaka ba au nom de Jésus sauté baluba mais lelo ekomi kaka baluba ngabe baluba leaks etaka muluba de leaks baluba balinga mo eloko mo mais lelo ekomi kaka ta eza nini papa yaka osamba oloba o ezali ya yo nzambe monda yebi justice eza bato mokute justice ezala ya nzambe kumba pe to akota na bango kuna badaya na bango te neti nga maso ekamo pesa kuna ayaya fona gagner pe moi quelque moi bolarme na nga ya mo café te no memalanga te no memalanga mo café mo crédit no memalanga no memalanga mo café kande ezalaka nango no memalanga voilà conseil pe na Eliane Kitoko oza mwana mwasi et surtout non peut sauvement conseil maman prenez pe bakangaka ye oza mwasi lelo fo bala lelo fo zana bakoko lelo fo bota oui au bébé son en 2020 2023 na oyebi to nzambe obongiselo bo solo bi mtoko kamba biso na mboka Congo bo lo biso ki mtoko zala mo ministre mo besongolo pakala na babiloko aboye na biloko aboye de choses salaki maman sora salaki yango bozaki bino mibale orole kanongo boye te ve bosilisa entre bino mibale yo tambwisi yango boye genre ki epeso makambo mais epeso makambo te lobi oluko bala lobi to bana no boyelo maman regarde encore bino bomela mindele regarde c'est quoi la vidéo yebisa ngai ma vie tu sécaté était bon même des français français moi la kiniko elingala mona no lobe mo ba salingala quand des alaka kaka na bosanité vient na ngana loko pesa ba mbote te obora na yo yo pe obora ma vie faut zonga na Congo température parce que totuni opé notre dernière question un grand merci à Salomo Biber balobi Salomo Biber le king le king na boulali sous fallait poupa merci aussi à Esther Yoari merci à Hortense Maïcha on a ndoyi nanga Maïcha bambote na yo na Esther bambote na bino Salomo Biber bambote na yo pesi kozali balobi le king ma vie aussi bato ba retenir na passage na yo puis pesi mbamo bambote no pesi makamuna numéro ya téléphone na yo OK ngama bato ba retenir ngani na loba bobomba no ba mitaka liste wana bobomba otoza na téléphone ekomi ebele ya babimisa na bango bo Eliane kuto esale kitoko tsaso nous ça va publier aux autres tambours là que pas mon les pas les lots nangai au tambour là pe oui que ma tout pas les lots na po et tambour mutu nyonso tout azana Android azana on a carte parce que au tambour aux à l'aise au les capel bo soit caméra azana on ya so tali kuna pardon parce que yebisa ngai au tambour pose à l'aise et lo ka bon net nga na place na ya na saka dodo bato fo batombola nga dra non kokate na ba grand frère nanga ba bi ke biloko ma vie o mona na pantalon ba grand frère na bana ba biloko wana na téléphone ne petit nga betara nas tubo ya te yana so cauchemar no la raka na la lina na mukila tali plafond no luka bato tuni nanga tongo ezotana bezotana te tika biloko wana pesa mbote na wana numéro de téléphone numéro de téléphone plus 243 oui chaîne code mboka 84 084 76 62 plus 243 84 084 76 62 on numéro na téléphone na bosanité Kevin Kamba babi partenaire na privé Kevin Kamba depuis na mboka na kuna wa mindele babi mikolo ma bozo ba glace nezo bima po lingala lingala na bo santé Christian 10 fois grand frère propre mon partenaire privé Maître Michel Gino Isatina wana partenaire falon keta mosa mukuse tanya mina mosa mukuse madebo babi madebo mosa président Pichu Tumba bosse na banenga kuna mama bata ba prince mine donc maluka pinga mère na mosa mbinga do kwa ngai ya no pesa conseil te bon la kisaro ko ne ba benda kuna bon la kisaro kitoko. Merci beaucoup ma vie Kossi, merci vraiment beaucoup à ma vie Kossi. Notre invité Yalelo. Ah non, je crois qu'à ces pays ici
bino baibolandi biso analyse oyo esali bino bien bosepeli vraiment banda kuna bino. Merci beaucoup à Salomo Bubert balobi le kunga Salomo Bubert namoni Hortense et Maïcha balobi Maïcha wana ndoi nanga Maïcha penza. Merci aussi à Esther Yohari Bambote Nayo. Merci à Willy Moucheni le code mondial. Merci à Guilhem Paka. Merci aussi à Johnny Nzala 4 saisons. Merci à Willy Moucheni. Merci à Toto Rajabou, je te salue. Merci à Rishi Kapinda R9. Merci à Igor Mitumotema Denise Fabiano. Merci à Maman Yolande Dikando, merci à Papa Gilbert Ndongala et Maman Rosie Sita. Balobi wana baza ba parents au ba adoptanga bazwa na bangonga kaka na YouTube on a internet. Merci à Papa Bovu Komaswa, merci à Lazare c'est grand juif, merci à Lambert Kouka de Paris, merci à Christian Benabe, grande puissance. Merci à Papi Nekina, Balobi porte-monnaie de Dieu Nakatia Lyon. Merci à Guilhem Paka, garçon en couleur, display en couleur plutôt. Balobi, un bon tonton, un bon messier qui parle bien français, lingala tout. Donc, Yokoto Nazara. Carré. Merci aussi à Shadrach Discoarette. Merci Nabino Bebo assister à l'émission. Je vous aime tellement. Merci Penayo Mutolandinga. Nalingio Mingi, Mama Rosette, la fleur d'Ambour. Donc, Mouto a foutu rabatou double salaire. A foutu les 15, a foutu les 30. Et ça a maté l'internet à part chez nous. À part Congo température non le salamate. Merci beaucoup Nayo Mama Rosette Mingi Rolobezate Nalingi Bino Mingi. Abonnez-vous beaucoup. Il faut s'abonner à la page Instagram. Na jour moko na comme il a 310 abonnés et ça déjà les beaux ça là une semaine un mois. Abonnez-vous les sous sur la page Nanga Dorcas Bolokoko. Oya lingatine de Nanga demande à la Chatima Ma Bolokoko Borozwanga na ba kombo wana na petit bino tokutani bongo à la prochaine. Bye. Mon atier botalelanga Congo température, ya Maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Flat Hotel Rosette 1, Flat Hotel Rosette 1, Rosette 2. Bana poto, bana mokili mobimba. Vacancière, awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona, yoso sakana ngona mikili, okuta na ngwawa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2, ezali bongo synonyme ya Paris to Bruxelles to États-Unis. Awa oyaka na bilamba to valise na yo, nyoso okuta na ngwa. Groupe électrogène industriel local na entreprise ya minene. Bana poto tuka awa kozala desite. Contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyoso. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona ba réalisation na ezalate. Flat Hotel Rosette 1, Flat Hotel Rosette 1, Rosette 2.